triste nouvelle, triste réalité, la famille. Triste nouvelle, triste réalité. Bible ezoyebisaka biso vanité de vanité, toute vanité. Adage na biso moko o biso moko to créa to forma mabele mokonzi. Ozala te kino oza kitoko. Oza na taille, oza na forme. Yo mutu wa mayele, oza na bambongo, oza na biloko, bandaku na bandaku, voyage ya kilikili. Bandeko nanga, vanité de vanité, tout est vanité. Mabele mokonzi. Toyebaka keno na se ya moi, toza ba pèlerin, toza ba passager. Lelo to lobby, Zambé akoki koloba ok, trop c'est trop, enough is enough. Trop c'est trop, ton temps est là. Zongisa molimo sikoyo keno pema. La famille, sikoyo, balokumu na biso, balolendo na biso, beauté na biso, richesse na biso nyonso wana. Okenda wapi? Tokosuka nango ndenge nini? Yeba ndenge nini na kotambola na se ya moi na mokili ya lelo. Soki lelo ba pasteur bazokufa, basali ya nzambe, prophète ya munene, pasteur oya komunikaka na nzambe pas possible. Soki lelo akufi, ebongo yo oyeba ta liloba nzambe moko te. Yaya tambola na kobanga nzambe. Triste nouvelle. Zambé. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo vraiment na memeli bino sangomoko ya mawa. Lelo penza na memeli bino sangomoko ya pasi, sangomoko ezolelisa. Musali ya nzambe ya munene, lelo atiki biso, lelo azali susu na biso te. Musali ya nzambe oya bando salela nzambe, azwa penza buki jeunesse na ye. Alobi ki jeunesse nanga oyo na kabi yango epa ya nzambe, me lelo bandeko nanga azali susu na biso te. Akufi liwa moko ya pasi la famille. Histoire eza mulai, bozala toujours branché et connecté sur Étoile Inès TV, boyoka histoire nyonso penza mobimba na ndenge moko ya bien. Avant tokota na histoire na biso bandeko nanga, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso sika. Batu o nyonso ba okota sika na chaîne ya Étoile Inès TV na ko sensibiliser bino, bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo, bobo sana pete ko klikaka sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Inès TV. Bozwaka penza bakiti bovanda. Tango ozovanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu, kandenge ezalaka, talela pe heure, soki omoni keno eza nango tongo, na osenga na yo na système kaka ya bien, kota olia petit déjeuner na yo, soki omoni keno eza nango midi, en tout cas na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno ndenge eza boye eza nango pokwa, Étoile Inès TV a osenga na yo, kota olia soupe na yo bandeko nanga, na ndenge moko ya kitoko. C'est vrai, soki toza na matanga, tolia kate la famille, mais na minute oyo, eza musala nzambe la famille, ka ndenge toyebi, soki mwana nzambe akufi,
tolelaka me tozongisaka kaka lokumu epai ya nkoko. Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Kitoko ya sika pe ya solo ekoti deja na GAVCARE la famille. Makambo ya kitoko, makambo penza ya somo, makambo ya kosepelisa deja na GAVCARE la famille. Yo obelaka attention, yo ozalaka na munene moko ozomeka kokonda ozokonda na yo te. Okoti ba salle de sport, otamboli, okimi, mais ozaka kozoya kaka munene na minute oyo na ko recommander na yo contacter kaka bato ya GAVCARE la famille. En tout cas kuna lobiko na yo kuna makambo nyonso ya kitoko ekozala la famille na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Triste nouvelle, triste réalité, bandeko nanga sango ya mawa. Sango ya mutu akufi. Mosusu tobeta akaba masolo o sango apasi sango ya mawa, mais mosusu bandeko nanga soki mutu akufi ezalaka sango moko eza kutu mawa kolekata ba sango nyonso. Nakoki koloba bongo. Sango ya mutu akokufa bandeko nanga ezalaka sango moko ya mawa koleka kutu ata ba sango nyonso mutu soki akufi. Parce que mutu wana bokomona kalie lisusu te. C'est vrai bandeko na biso ya ba pasteur basala nzambe ata soki akufi oyebi keno basala ba vidéo babando théâtre bando mona kaye ata au travers ya ba vidéo na ye wana sala. Mais présence physique ezalaka toujours important na vie ya mutu nyonso. Présence physique penza ezalaka bongo. Bandeko nanga lelo na memeli bino sango moko ya mawa ezo sala pasi. Mutu oya kufi aza prophète ya munene, aza musali ya nzambe. Kandenge na lobaki azwaki penza ki jeunesse na ye amikabaki epa ya nzambe. Prophète na biso ndenge akufi bandeko nanga abotama na famille moko eza famille oyo babande obanga nzambe. Papa na bango pasteur, ti lelo papa na bango aza pasteur. Alors tango baye kobota bango ye na bandeko na ye mibali tellement bakola na bango na nzela kaka ya kobanga ka nzambe bazokenda ka église eyaki kosala ke non nzambe pe atiaki badon na kati na bango. Atiaki penza badon ya minene. Alors, eko sala keno ye na grand frère na ye, na petit frère na ye, badon wana sikoyo ekomaki ko travailler. Don ya nini ya prophétie, don ya guérison, don ya miracle. Ba bien ko banda ministère na bango la famille na kibo mwana nyonso. Kibo mwana penza bino moko boyebi soki deja mafuta ya nzambe esi esopani deja na vie na yo soki deja connexion ya Saint-Esprit eza ya makasi la famille na vie ya mutu
batu ebele babandaka mosala nzambe na kibomwana mike nde tomonaka aza na badon na ye me don na ye wana eye kofongwa matango akoli mais la plupart ya bato surtout oyo bazalaka na badon ya makasi ebandaka na kibomwana wana soki bazwi ka mutu moko akoencadre bango kitoko la famille omona peke no badon wana ekofongwama lisusu makasi bango comme papa na bango azalaki pasteur mama na bango pe abando osambela makasi eyaki kosala keno encadrement ezalaki penza ya bien badon na bango wana eyaki penza kofongwama na niveau moko pas possible tango badon wana ekomaki kofungwama ndeko na biso boni mutu soki oza na grâce ya nzambe oza na besoin ya koyebisa bato te keno ndenge naza boye nzambe atia don na kati na nga nzambe asala nga grâce te grâce yo moko ebendaka bato grâce yo moko ebengaka bato ezalaka bongo siko mpona ndeko na biso na kombo ya Jéomi Kazadi aza prophète moko na ville ya Lubumbashi donc prophète moko na ba église surtout ba jeune ebele ba papa ebele na ba mama ebele baleli ye na minute oyo baleli ye bandeko na nga na ba église azalaki invité na ba église ebele ya ba église ya ville ya Lubumbashi la famille babandaki ko invité ye azokende oteya azokende kosambela pe mpona bato ebele bazwa ba délivrance bato ebele bazwa lobiko bato ebele miracle salema na bavi na bango ministère na ya bandaki yango kala la famille na koyemba azalaki na mungongo moko ya kitoko na okiko loba te ke no aza na mungongo ya kitoko mais na minute oyo aza lisusu te bien ke nanu bakundi ete mais aza lisusu na biso te la famille na koyeba soki atelemi mpo na koyemba ezalaki somo mutu nyonso abandaki kosepela mutu nyonso abandi okota na mozindo eyaki kosala nde nini ka ndenge ezalaka tellement ke azalaki invité makasi ba église ebele babandaki ko invité ye baye ko invité ye na Kolwezi akende teya bazalaki na ba mwa séminaire na bango akende koteya akende pe kosambela mpona bato la famille azwi ba valise na ye wana amatibis ake Kolwezi tango akomi Kolwezi kuna asali pe ka ndenge ezalaka mosala nzambe asali ba makambo nyonso asambeli mpona bato ateyi koyemba yembi bato ebele na ba église wana basepelaki na église ya Kolwezi basepelaki penza makasi ale tango aye kozonga na ndako epa na bango akomi koyoka ka libumu pasi libumu ekomi kosala ye pasi libumu ekomi koderange ye avant ya lobi nzambe libumu ezosala nga pasi boye eza nini bino moko boyebi ka toza bana nzambe surtout mwana nzambe soki abeli avant nanu akende hôpital la plupart ya bana nzambe to préféraka na biso kaka to sambela c'est ainsi que ye asambelaki na ye mais amoni ka libumu ezo continuer balali balamuki lobi akende toilette boye bandeko nanga makila nde ezobima bomoni ka ndenge tokendaka toilette libumu ilingi esala oke toilette makila nde ekomi kobima alobi ekomi nini avandi kana journée wana ke lisusu makila ekomi kobima tango ka makila ekomaki kobima ebele wana esalaki keno bandeko nanga alembaki makasi ka ndenge bomona na photo aza mutu oyo alati costume vert aza mwa pembe akomaki o balobaka penza pembe ya makasi baparents balobi ta tosi tosambeli totiki makambo nyonso na maboko ya nzambe mais tokende sikoyo hôpital nde bakie kokende hôpital bongo ti basala ba examen bino moko boyebi na Congo na biso ba examen ezwaka kaka mwa temps omona osali ba examen lelo ka lobi nde ba résultat kobima nde eyaki kosala ke balali balamuka tongo boye ba résultat nde ebimi tango ba résultat wana ebimi nde baye ko annoncer bango ke non ezalaki nde
poison wana déjà ezikisa biloko nyonso ya libumu. Donc eza ba poison oyo ya makasi, ba poison oyo normalement selon ba explication ya ba docteur balobi que non eza genre ya ba poison oyo eumelaka ta kutu na nzoto te, ba poison oyo ekoki kosalaka à 24 heures du temps ebomi mutu. Mais quand même ye atambola na poison wana depuis Kolwezi, atamboli na poison wana ye aye Lubumbashi, tango akoti nde tango libumu ebandaki, alali na kolala lobi yango. Donc poison sali neti 72 heures na libumu, et pourtant la plupart des personnes 24 heures du temps déjà poison ebomaka bango. Ba meki ko traiter ye esimbaki te parce que biloko nyonso libumu ezalaki déjà kobeba. Bandeko nanga nde yaki kosala keno prophète na biso na kombo ya Jémi Kazadi. Pona bandeko mosusu bazala peut-être na besoin bakendo mona ba misala oya bando sala koma kaka Jémi plutôt Jéomi Jeomi Kazadi. Bon mona bakolakisa bino kutu azaki na page na ye ya Facebook Jéomi Kazadi officiel. Kuna ba mwa video na ye ba matea na ye nyonso ba koyemba na ye nyonso ezalaki kuna. Bandeko nanga kandenge na oloba nga na landa prédication na ye, en tout cas j'étais touché. Nazalaki touché komona jeune garçon ya bongo azoteya na minute na niveau wana la famille ezalaki somo, nayokaki nzoto malili, nayokaki chair de poule. Ba mateya moko kolekata kutu ba papa o ba teya mwana zokota na dimension moko na profondeur moko bandeko nanga ya mateya bokoki ko imaginer te. Mais lelo azali susu na biso te. Ebele ya batuka ndenge batunaka, ebele ya batuna mona déjà na ba page ya ba Facebook ba TikTok ba oloba comment ça fait-il que ye mwana nzambe akufi na poison. Normalement iye mutu amonaka ba prophétie, amonaka ba vision, amonaka ba biloko ebele, il fallait pe nzambe alakisa ye. Congolais totika ki motema mabe. Makambo nzambe ezalaka compliqué. Ba pasteur combien minene ba kufi. Ba pasteur oto lo baka penza pasteur a munene azo délivraka bato akoti na hôpital boye bato balali, bato bazo kufa ye asambeli après quelques heures mutu alamuki. Mais boyebi la plupart ya basala nzambe bakufa aka boye. Mingi ya basala nzambe bakufa kana poison. Soki tozongi ata na pasteur na biso, papa na biso Alain Moloto, ya bando solo na nzambe. Azalaki na niveau dimension na ye na nzambe ezalaki ya makasi, mais akufaki na nini? Poison debo makiye. Na Lubumbashi kaka wana ezalaki na prophète moko munene na Lubumbashi na bosani kombo na ye. To mona ki ba video na ye to bando mona to bando tala parce que biso musala na biso eza musala moko tokotaka makambo nyonso parce que to yebite matière ekoya na nzela nini tokotaka tozwaka penza ta na biso olandela. Mais ye pe akufaki na poison bando sala ba délivrance na ba délivrance. Ngala lobaka toujours tango liwa yaka. Premièrement nzambe mutu akordaka. Eza na bato ebele penza ya bato bakufa sala nzambe ya munene samba la kisa bango te ke no kokufa lelo kokufa lobi, mais a préparaka ba oyaye penza préparaka bango yo moko ko comprendre te. Mosusu to landi témoignage ya ndeko na biso Jéomi famille na ye bakoki ko yebisa bino to batu o bazalaka proche bakoki ko yebisa bino ke non abandaki déjà koloba parce que moi je me rappelle ezana maman moko bando sambela makasi la famille maman wana bando sambela makasi maman wana jour mosusu alamuki kaka ajuba mbongo na ye ate kotia ba mabonza na église. Donc jour wana dimanche wana afutaki ba offrande ebele na église. Bato ba na ye mais osala boye pona nini ti bading ake na ba enveloppe penza pona ba dim na ye alobi ani mobimba. Ba otu na ye mais pourquoi zo sala boye ba dim ebele alobi nazali susu na tante il faut na sala ngo kalelo.
bato comprendre oza lisusu na tante ndenge ni alobi te naza lisusu na tante fo nasala yango ka lelo parce que naza na besoin natongisa mpe ndako na nga nasilisa na makambo ya nzambe awa comme ça nakende mpe kotongisa ndako na nga me naza na tante naza mpenza na tante bon na bapasteur basambeli mpo na ye mpo na bamabonza badimi na ye ane mobimba oyo abandi opesa te na eglize apesi basambeli toye kolala lundi mardi boye mama wana azotambola azokende église bazalaki na réunion ya bamama ye wana abimi alati bien alati mpenza kitoko balobaka kitoko bien mpenza ti bana na ye bazokama alobi olati neti ndenge olataka dimanche alobi tika nga nalata eza bilamba na nga bandeko na nga aokende kana nzela wana akwei ntango akwei bagarso moko babando beta bale bamoni ye na komona ye ka boye balobi mama moko akwei awa oto bameki kolamusa ye mama azolamuka te bamema ye boye na hôpital baye koyebisa bango keno mama oyo asi akufi kala boyoka ta nzoto na ye eza deja malili bandeko na nga siko ebele ya bato nde baye kovanda balobi te na bana na ye balobi ata na ndako azalaki jour yango avant akufa lundi wana parce que akufaki mardi lundi wana balobi ata kolia na ye o sentir que non abando lancer message mais tobando comprendre te nzambe azalaka bongo préparaka baoyo ya ye akotie oka makambo moko na motema osali yango bien makasi makambo nyonso oprépare nzela na yo ndeko na biso Jéomi Kazadi très jeune lelo atiki biso lelo akufi lokumu ezongelaka nzambe na se ya moi toza ba pèlerin musala na ye na se ya moi esili nzambe a préféré azongisa motema na ye nzambe a préféré na ki jeunesse na ye nyonso azonge pa ya nkolo mission na ye na se ya moi esili yango mutuna na ye kotuna yo ndeko na nga ozolandaka Étoile Nines TV mission ya ndeko na biso Jéomi Kazadi esili siko ya yo mission o nzambe apesa yo bosuki wapi okomi na niveau nini mission o nzambe apesa yo bokomi na niveau nini okomi na niveau nini est-ce que oza prêt to oza prête soki nzambe abengisi yo lelo zela na yo eza polele mpona kokende to ekozala lifelo wana eza motuna. Nos sincères condoléances surtout à la famille Kazadi. Wana nous présentons nos condoléances toyebi ke na moment oyo eza moment moko eza dur à supporter eza moment moko eza ya pasi soki totali na famille na ye biologique tomoni papa tomoni mama tomoni bandeko na ye c'est vrai toza bana nzambe bible ezoyebisaka biso ke tokumisaka nzambe na chaque circonstance mais ba circonstance a bongo ezalaka toujours ba circonstance autant de personnes ozala msala nzambe te to mituna kaka ba question Seigneur pourquoi pona nini olakisaki biso te pona nini ekomi boye pona nini esalami bongo ezalaka bongo ba question ezalaka ebele eloko tokoloba chez Étoile Nines TV ezaka keno nzambe ya lola apesa bino makasi ya ko surmonter surtout ba étape oyo nzambe ya lola azala toujours na bino. Que l'âme de notre prophète repose surtout en paix. Mission na yena se ya moi esili. Dieu a décidé ainsi. On ne peut pas faire autrement. Donc, eza ba décision ya moko nzambe tokumisi kaka. Nos sincères condoléances na équipe nyonso mobimba to ba camarades surtout ceux qui totali ville oyo eza trop affecté to province eza affecté ya makasi na liwa oyo eza province ya Katanga toye ko présenter ba condoléances na biso en tout cas bozala toujours makasi c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui reprend donc moi to sala pe autrement ezate bozala ka makasi ba prophète nyonso ba pasteur nyonso oyo babandaki kondimela nzambe ya ndeko na biso Jéomi Kazadi bino nyonso bozaki en contact bobando invité ye na ba église na bino na ba mosusu parce que nenya zokufa boye
azalaki invité pe na ba église mosusu il fallait akendo te ya toyebi ke eza choc ya munene na côté na bino. En tout cas prière na biso ezaka ke no nzambe alola apesa bino makasi na circonstance oyo to na situation oyo eza situation moko o mutu moko to a préféraka na vie to a planifiaka na vie mais ezaka situation oyo eyaka. Nos sincères condoléances na corps du Christ. Wana tomoni ba chrétiens nyonso de partout ezala ba RDC, ezala des Ivoiriens, ezala des Camerounais, ezala les Nigériens et les Européens, batu nyonso toye ko présenter nos sincères condoléances kandenge zalaka na ndenge moko ya kitoko ya koloba bandeko nanga ezangi histoire oyo e affectaki nga mingi makasi e affectaki nga penza makasi tango baye kotindela nga ba makambo nyonso. En tout cas nazwaki penza temps parce que ti jour wana kufaki déjà nazalaki informé ba makambo nyonso batindelaki nga mais en tout cas nazalaki na makasi penza te pour ça l'émission oyo jusqu'à ce que namoni que non il est temps na ya kolekisa émission oyo batu mosusu bayeba ndeko na biso akufi ndenge nini. Donc poison penza nde ebomi ye poison euti na kolwezi na église oyo ba invitaki ye jusqu'à présent toyeba te eza nani précisément mutu empoisonnaki ye na église wana eza précisément nani toyeba te mais ye moko kaka na nzambe nde bayebi kandenge ezalaka na ndenge moko kaka ya bien. En tout cas la famille tokomi penza na suka ya moi partage na biso ya lelo suka na biso yango wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu kandenge le kaka. En tout cas la famille na yebite soki bo commenter déjà soki bo partager déjà na yebite même kandenge zalaka tokomona na penza na émission na biso mosusu. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.